L'Agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SRL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Mininga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redécimé ça. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le Mininga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail. Quand je suis dans Mbote libota na ngai mbote na bino esengo mingi ya ko présenter bino lupango oyo donc toza na portail oyo za liboso na biso ya vert oyo nayebi ke ebele ba kosepela na lupango ndenge ezaleli parce que eza lupango moko ya mokie mais ya qualité bien na ndako bien donc oyo eza avenue donc awa to na commune ya Ngaliema quartier Mama Emo référence saut des moutons Mbinza Pompage donc awa toza à 20 minutes, il y a Kitambo magasin. Donc, sur un Kitambo magasin, aux Kara transport, il y a pompage. Et puis, aux moto et autres côté dans Lupango. Donc, accessibilité, pour mon avenir des amnene, courant, maï, ezali. Donc, au côté nakati, to talasko bilom suspena nakati. To côté nakati. Voilà. Donc, awa toza nakati à Lupango. Donc, Lupango na biso yango, eza 6 mètres x 22. Donc, ça, 38 mètres carrés. Donc, il y a un quart, il y a parcelle, parce que bien sûr, c'est que le pont est à la 20 sur 20, mais où il y a divisé par 3. Donc, un quart, un tiers, pardon. Donc, un tiers, il y a le pont. Donc, il y a 6 mètres x 22. Bana courant, il y a bien, bana maille. Donc, tu vérifies le qu'on a avant. Tobima donc wana tozo pusana pembeni to mona muninda ko ezanda komoko eza très bien parce que ezana idée ya remata étage mais ebi ba moyen peut-être esimbagité donc yango bas parce que c'est qu'on a c'est ezotekama donc toilette yango wana liboso kuna eza so côté na portail na gauche toilette environnement eza bien lupango eza bien eza clôturé mabele ya bien eza marika jeté donc maramnyo so eza très très kitoko donc abomo na parcelle toza moi mikolo mbula mais maramboyele ka bien donc oyo skoza liboso ndako donc ndako yango yo moni moi to kota na kati ezate parce que baza awa bazo louer donc eza mo pasi kokoti option na kata ndako kotala mais tozo idée à partir ya libanda donc ndako oyo eza 2 chambres salon cuisine toilette ya libanda to relakisa donc eza 2 chambres salon cuisine donc ndako eza bandi awa ekoti tina suka kuna donc eza matina sima donc ndako eza mulai omoni pe liboso ndako pe espace ezali donc ndako batonga bien donc eza ndako mo bomona ndenge ezali donc eza na peinture bien ndako eza bien il suffit ka ko somba peut-être ko arranger bilo mike po wana eza ngaraté mutu era somba reloko na ye yenda ye ba ndenge ya pesa ngo kilo bon to vérifier non mai voilà donc toi ce qu'on a pompe tout en mai yango yo de quoi fongo libiso to moni mai donc mai ebima to bandeli lisusu parce que ba te belé bazala toujours na intention retourna mai courant mai ezali mais to côté na katanda côté donc courant ezali bana courant prépayé bana courant ya snell donc bana deux courant donc courant awa babenga ngo betalala mai yango bomoni pression ezali to bandeli so ya suka donc bandela voilà donc mai yango yo mai ezali donc lupango yango yo tota skoyo côté toilette parce que lupango o to chango $25,000 légèrement négociable la bandeli eza $25,000
légèrement négociable. Donc à tota ba toilette na ndenge ya respect ya ba client basenga biso toujours que non to la sera toilette en mode noir et blanc parce que collection en couleur peut-être moi ndenge ezala toujours kaka eza ba installation sanitaire donc moi to la en couleur ezate et on bomoni to chango en mode noir et blanc. Donc voilà. Dans le binda eza 2 chambres, salon, cuisine. Et puis toilette, il y a libanda. Donc $25,000 à discuter. Donc on a bandeli toana commune Yangaliema, quartier Mama Emu. Référence saut des moutons, binda pompage. Donc à tout ça à 20 ou 25 minutes il y a Kitambo magasin. Donc sur dans la Kitambo, sur route ville, Kitambo magasin. À partir de Kitambo magasin au reçoit pompage. Na pompage wana donc on a pompage ti awa eza musikate ti kokoma na ndako et puis awa toza à 5 minutes il y a asphalte il y a macadam. Donc pour na ba o ba koza intéressé nde to salara toujours to bengana to bengani to roya to rotala yango to resolola maram nyonso. Bonne chance à tout le monde, bye bye.